doit mettre sur pied et mettre. Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. C'est vrai, tu vas Salut et bienvenue sur Cleboisoriginal.net. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndenka Naeb Sarabino, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à Lelo, Ndeka Boyebi, donc la musique, 5 minutes à Libanda Obolingaka. Lelo, tozali kokipe dossier, il y a Olive Lembe. Olive Lembe, donc moi c'est Kanambe, Olive Lembe parce que tu allez comprendre ma solo na été tout qui est tant trop mais azali ko matisaka ka degré il y a ma solo na ya mabe parce que Olive Lembe azali mutu moko kutu ako pesa biso ba leçon parce que mo rapesa rabatu ba leçon ba morale donc yé azali moi si o ya ko pesa biso leçon morale te parce que ceux qui azali ki moi si o abimsara net exemplaire alinga ko linga Kanambe te. Parce que y a zalaki momi ya master Kanambe o boyebi o Kanamba bara wana soka kimisa wapi momi ya master Kanambe siko Kanambe ya batraye to ebite soka batraki na munogoni soki na choka to ebite andima et puis yé moi si wana donc ngaku tout première dame te parce que yé abandé ko profiter botala a profitera na malheur à peuple congolais omoni mutu azali ko bela aroyate arozila ke mutu akufi ale aya bandi ko lamba fufu azopesa banini bozomona neti contrairement maman na biso Denise atali bata théâtre ensemble bino nini nabi misela bino sécurité sociale prévoyance bosala ba maso na bino bele boulou wana ba msusu mbele bakufa te maman Olive déjà azali wana donc peuple congolais lingakete parce que apesa déjà Kanambe doc Kanambe zaki sans doc ayebo asali mariage na ya pesier doc. Ok, donc, à quoi que ça, la makamando, te Kanambe tanga benje donc, allez, azu, moi si naye, ya rwandaise. Donc, vous avez déjà makambo dès le départ, yé mutu er moto batu bazo boudé Kanambe, yé mutu abandaki ko lingisa biso Kanambe na ndenge marque a Kanambe ngope abala mwana ya mboka na biso et puis yé aloba kazali muyombe aza muyombe te akenda na kota ba baton kuna na baboma po akeli na ba chef de village o babo ekutu ba baraba ngopo bandimake yazali muyombe bo mona itanga zo bina kintweni. Est-ce kintweni ba bina ngo ndenge wana? Est-ce que ya ebi Pesa sila mundu ba mambo Jutu yai Kenata mundu na lukwa Ah Pesa lado Wakundina mwanda Jutu yai Pesa sila mundu ba mambo Jutu yai Kenata mundu na lukwa Jutu yai Pesa sila mundu ba mambo Jutu yai Kenata mundu na lukwa Jutu yai Eso sí la mundo babambo, Jutuai, que la tamundo da lupa. Eso sí la mundo babambo, Jutuai, que la tamundo da lupa. Sugisa ayebi ki tweni vedette donc avant de continuer na masolo na biso otozali na yango toko marqué déjà première pause na biso ya ba partenaire na biso donc restez connectés sur Clebois Original. À tout de suite. Noël nakomi. Oh, vous commis déjà? Nakomi déjà. Vous en avez vos frères? Ah ouais, c'est bon. Ah, n'a pas soyé. Boyana Bali Sainte-Heure, 7e rue. Ah bon? Monsieur? Bon frère, so comme on a limité, hein, autour de l'avenue. Avenue Tropique. Voilà, avenue Tropique. Tout ça, on a tous les billard quoi. Limité 7e rue résidentielle, hein? Ok. Ok, bof. Tout le monde a bof.
Oh, ma petite sœur, ça va? Ouais, bon. Ouais, ça fait longtemps. Tu es pour un mariage. Tout justement, salle de fête Pésalia, il y a bien kitoko. Ok. Hein? Balise Center, un cadre magnifique pour vos diverses manifestations et vos rendez-vous d'affaires. Un restaurant avec menu diversifié à votre convenance. Cuisine africaine, cuisine européenne, cuisine américaine et continentale. Un salle de banquet de luxe avec plus de 400 places assises pour un mariage de rêve. Collation, anniversaire, conférences, réunions de services et diverses manifestations. Balise Center. Nous disposons de studios médium standard et des luxe à votre portée. Deux appartements de 1 et 2 chambres avec salon, cuisine et salle de bain. Et des 3 chambres, salle à manger plus 2 salles de bain. Balise Center avec terrasse intérieure et extérieure, VIP, rien que pour vous. Nous sommes sur 7e rue, place commerciale, sur l'avenue des Tropiques, numéro 83, référence clinique Bondéco dans la commune de Limete. Pour plus de contacts et réservations, plus 243 81 799 82 47 82 34 121 62. Vous pouvez aussi nous visiter sur www.balisecenter.com. Flat Hotel Balise Center, l'excellence dans la simplicité. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K. Machine ma daka. Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Restaurant Galaxy Mambo, aux spécialités franco-africaines. Menu spécial Mambo, situé au numéro 137, rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. Contact et réservation au 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo. Chers amis, Adi Loba, Adi Loba, oui, mais Loba, Awatoza, et pas Maman Nicole, styliste, modéliste, Nicole de Paris. Nabina oko tongezali awa, toza eloko moko ayo salama, mabaya ya mibali. Ça y non toyoka likambote. Mais Maman Nicole est moko azali styliste, modéliste, tamsuna bossa eloko mususu. Maman Nicole, bonjour. Bonjour papa. Donc les puta na libaya na saki nango. Na libaya na saki nango yango Nicole de Paris na 70 Anatole France. Nicole de Paris styliste modéliste. Na 2021 on a bimisi look yanga moko libaya ba garçon. Donc ba star ba pasteur banduliste yesu banduliste nyoso bazoya awa. Libaya ba garçon zo sa manango côté mususu te kaka na 70 Anatole France Nicole de Paris Nicole na simba ba papa Nicole na libaya ba garçon.
merci na bato nyonso tout ba soutenir ka ba partenaire na biso parce que bango pe ba soutenir biso donc vraiment boito mona donc flat balise sanitaire na limité na 7e rue limité donc place commerciale référence ezali clinique Bondeko Sepela TV boyebi Sepela TV ezali masolo oyo vraiment et pesa ka bilengi ya bana mboka parce que bilenga bana mboka na télévision ezali Sepela TV ezali décodeur oyo amuke au tamboli nango esika nyonso tout ozali au KI, au branché place internet, ezali au Talima Solo na et puis aux alliés dans restaurant nabiso Galaxy Mambo pour l'instant azali na Kisasa parce qu'il a plus rien à prouver à Napoto, na Londres, na Paris, na Poto, azali na iloko moso à prouver te accueilli ko lié sabatu ba mbisu oyo biso to liaka awa. Donc merci na bino nyo surtout na confiance bozala on a ba partenaire na biso et puis bo monipe maman na biso oyo azali awa na porte de Paris na Saint-Denis oyo asali libaya ya ba papa libaya ba papa maman na biso Nicole de Paris oyo penza atanga ba chiki na awa abando ça pas grand couturier ya ba grande marque mais à Monique il faut yemoko asala masolo na ye asali siko masolo ne azali ko recommander bino po na basi ba mibali donc ba retouche donc boya na 70 boulevard Anatole France et pas ya maman na biso Nicole de Paris donc siko yo to zongela dossier na biso oyo lelo to zali ko tala Olive Lembe et loko to lingi to tuna Olive Lembe soki ozali ko sala déjà propagande na yo olingi okota na politique zala clair okoti na politique mbala moko olie ke osala ba makambo moko boye donc yo mobile na yo alobaka te solika moko elobi ozokota makambo ya guerre ozoloba makambo politique guerre oyo ebima wana nanango alimenta guerre wana yesango grave ezali si mobile na yo et puis yo obandai ko kende kotala bato est-ce que okenda kotala donc famille a reçu mukende okenda kotala donc famille a Chebeya Pototan ka batouana ou le barake yo qui parba il fallait que nota la famille ya bateau bakufa oyo kanamba boma okenda kotala bangote donc ozalaka moi simoko netité ozalaka moi simoko donc vraiment vérité ozalaka makambu par intérêt ko kabla batouana parce que au profitera kaka na souffrance à peuple congolais ceux qui au côté politique déclarer que au côté politique ozo viser quelque chose yo soko côté politique ah wana kutu tokoluka mutu msute tokochela Maman Denise Moutou a contre yo. Et puis Tolingi toyebi sabatu bomoni congolais il faut toyeba eloko nini Tolingi. Congolais to 8 mosika na kanamba sali 18 ans abomi batu. Asali nyoso tu alingi mutu alongola e azalité. Présent autozu akoko ya pesora za esprit mabe ayepa kena ba marque mora ba kanambe a donc asali ba masolo na ya bendi ba li condamné a parce que présenter dans un statut na ye e ko changer raté ti akokufa donc famille na ye na batu nyoso tout bazali déjà na mbongo na bango ba kokufa na mbongo na ba master ne ba koma ba Macky Sall ba Macron donc azali donc na statut ya président de la République ya libela mais siko tozu président oyo bozo mona penza ki azali na volonté ya kobongisa mboka bino moko bozo mona volonté ya kobongisa mboka bomoni président privé bomona ki tangu ayambaki ba député bozo mona président moko donc aza à l'aise de contracter bato bazo tia ba compte ta balinga ko investir gouvernement te mais talandenga zo solo la na bango azo so na bango vraiment on dirait donc ba master na ya zo solo bota la président de la République azali penza ko bondela bota la président zana boule penza bongisa mboka azali ko bondela le penza donc bo edengai penza na makambo ekoleka na mboka na biso bo edenga poto avancer mboka bo sala tout bo tali penza tant que président lobi bango tout va comprendre vraiment que et puis bo tala président de la République azo bondela ba député a lobi bo aider parce que mboka na biso il faut kende de l'avant bo aider bo taba compte tata bo mune après avoir agi ba député ndenge basali musala président zo bondela parce que ayebi masolo ndenge azo mema mais tous les collègues sabino donc bota la papier moko zo circuler awa parce que peuple congolais alingaka ko créer biloko moko oyo ko bebisa mboka na biso papier moko zo circuler oyo IGF donc inspection générale ya finance et donc ils ont comme commis ba liste ya bateau bazali poursuivi et commis sur ordre ya président de la République est-ce que bino bomoni justice en mboka na biso zo dépend na président de la République a koki ko se mêler na justice te azo sala de façon que justice est comme penza autonome justice mututu azala au-dessus ya loi te mais bateau ba kombo ezana certes ba kombo beleza wana ba poursuivre ba peu boye ba ke ba okangama ezali te ke bozo mona ngo na ola sabino eza fake news
ezali fake news ezali donc eloko moko ya lokuta basali kaka po balakisa ke président de la république mutu atindaka ke bakangaka bato or ke ezali ndenge wana te donc botika kovéhicule babiloko moko bainformation moko mabe oyo kaka ezofroise donc président de la république boyebi bato basalaka ndenge wana botala nazolakisa bino baimage botala président de la république ndenge donc lelo tozotourne émission samedi bomonaki donc avant-hier akendeki kotala donc baétudiant ya UPEN na IBTP boyebi BTP kangamaki période mo bandakala donc bazoleka mobutu baétudiant balakisa donc na bakota basima boye akangaki IBTP ekomaki soki ndenge nini botala bino moko na bilili ndenge ezali koleka ndenge akutani ne baétudiant baétudiant esengwa kosakana te bomona penza ke parce que siko ekoma penza ke bato bazobima bango moko samba tinda bango bato bazobima bango moko samba tinda bango bazobima bango moko baotala président na bango mwana mboka botala ndenge sololi na baétudiant ya UPEN na ya IBTP ezopesa penza esengo bomona ndenge promettre bango aza na souci ke mboka na biso ke liboso parce que avenir ya mboka na biso ezali baétudiant. C'est un déferlement de revendications manifestées sur ces écritoires arborés par les étudiants de l'Université pédagogique nationale. Unanimement, ils plaident pour l'amélioration de leurs conditions d'études et de vie. Nous demandons au président de la République de pouvoir réhabiliter nos hommes, de pouvoir nous aider à construire de nouveaux locaux, afin que les étudiants puissent étudier dans de très bonnes conditions ici à l'Université pédagogique nationale. Je voulais vous demander seulement d'améliorer pour nous la façon dont on n'étudie pas bien. De réclamations exprimées à quelques heures de l'arrivée ce mercredi sur la colline fertile du garant de la nation. Pour sa première visite dans cette alma mater, le temps s'est arrêté un instant. L'UPEN a de la plus belle manière accueilli le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant l'entrée à la matière, le président de la République a posé devant les rectorats avec le corps professoral et académique conduit par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mohindo Nzangi. Déterminé à offrir un cadre agréable propice à l'apprentissage, le premier citoyen du pays a très rapidement fait le tour de propriété pour constater des visu les problèmes que rencontrent au quotidien ces étudiants. De homes vétustes et délabrés, des auditoires qui refoulent ses occupants et des bâtiments inachevés, faute de financement. Suffisamment renseigné, Félix Tshisekedi s'est adressé à la communauté estudiantine. Son message véhiculé en lingala répond aux multiples préoccupations des étudiants. Deux principales promesses du chef de l'État, la présence dans quelques jours des ingénieurs des entreprises de construction sur le campus et l'instauration du Wi-Fi gratuit. À propos, il y a une infrastructure. Bokomona, pas plus tard que cette semaine, bateau, il y a une entreprise, il y a construction, Bokomona bango na site na bino. Bakoya kotala, eloko nini ezali ya kosala, eloko nini ezali ya kobongisa. Nouvelle mususu na ngina pesa bino ya kitoko, ezali oyo ekokomela pe baninga na bino oyo ya campus de Kinshasa, c'est-à-dire bokozwape wifi gratuit awa na site ya UPEN. Eko facilite bino misala na bino na kotanga na bino. Yango wana à partir ya moment wana ba professeur nyonso batekaka ba syllabus abuo pia. Outre ces annonces, le président de la République a fait savoir que la question de la réduction des frais d'études ou encore la gratuité est un objectif. La complicité entre le chef de l'État et les futurs cadres du pays était telle que le garant de la nation a improvisé une partie des causeries avec cette communauté. Les transports sont tellement difficiles, ça ne nous permet pas d'arriver à temps à l'université. Ils habitent où? Il y a des amis qui habitent Massina, il y a des amis qui habitent Congo central. Classée deuxième université en termes de capacité d'accueil, l'UPEN revêtira sa plus belle robe à l'instar de l'université de Kinshasa. La journée de ce mercredi 5 mai était une journée de terrain pour le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après l'université pédagogique de Kinshasa, le cortège présidentiel a pris la direction de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics
où il a visité la salle d'informatique, les homes et un site spolié avant de discuter avec la population estudiantine. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire général de la coordination estudiantine a salué les efforts du chef de l'État pour le bonheur multiforme du peuple congolais. À son tour, le DG de l'UNBTP, Nanitumba Mavakala Simon, a indiqué que la date du 5 mai 2021 restera gravée à jamais dans les annales de l'INBTP et a souligné deux préoccupations, à savoir la capacité d'accueil et la spoliation d'une partie de ces sites universitaires. Accueilli très chaleureusement par la communauté estudiantine, un bon père de famille, le président de la République qui a lancé le travaux de réhabilitation de certaines infrastructures dans cet établissement a d'abord demandé aux étudiants de respecter scrupuleusement le geste barrière avant de parler des bourses qui seront octroyées aux étudiants, de moyens de transport et de la connexion Internet. Naïe en voisin, naïe le voisin. Esali sikoyo mikolo délai na yambaki délégation ya bandeko moko kati na bino awa na bandi bazali awa na yambaka bino tosololaka makambo etali INBTP nazwaki engagement banda wana nakomaki koluka ba moyen engagement nazwaki etalaki likambo oya ba bâtiment bokozaki ngai qualité ya ba bâtiment, conditions de vie ya ba étudiant makoki o nazali koluka naza na esengo ya koyebisa bino ke emonani. Ezali possible pour banda kopesaka étudiants congolais bourse. Les autres communes à gouvernement, il y a Union Sacrée, Oyo ezali na service na bino. Donc si vous avez une excuse de Mosala, c'est Mosala à la disposition de notre peuple. Au juger biso sikoyo sur le travail. Au Sabiso temps, dans la Kisabino d'ici 2023, comment nous sommes capables de transformer ce pays et les conditions de travail. Les plus urgents sont les conditions de vie des étudiants, a martelé le chef de l'État. Donc bino moboto landa betidia esengo bozo mona penza ke betidia bazo solo la nande kuna bango bino bosu bomona kanambe na 18 sala kenda kotala betidia ba homme betidia donc ndenge ba bongisa na université wifi ezokoto moni ndenge apprendre bango ke wifi ozala partout na ba université nyoso tout na ba institut supérieur ya mboka na biso bozo mona ke présence ali na souci mais kanambe ye moko bourri ki ya okende kotala betidia ye makamba betidia. Donc bino mo bozo mona ndenge makambo zali ko leka na mboka na biso nazali ko lakisa bino penza bino moko botala donc Olive Lembo donc akuna obenga mama Olive Lembe mama solo azali ko beta soki olingi okoma politicien ozali ko viser ceux qui osala okoma soki nani loba ouvertement au lieu sala ba makambo moko ozo sala neti donc zala clair to yeba masolo na yo ezali nini poto comprendre yo parce que to moni yo mto komi ko sala propagande so ya mobali no me yebaka ke mobali na yo akozonga ka lisusu na pouvoir te mobali na yo yebaka ke azwa masolo na mbunchu pe na dikos. Je suis convaincu que à l'allure où les choses vont, demain après-demain, ne soyez pas étonnés que les femmes prennent le pouvoir pour ainsi départager toutes ces querelles que nous vivons tout le temps, surtout dans les domaines politiques, entre les hommes qui veulent seulement prendre le pouvoir et pour ne pas bien servir
pour ne pas bien redistribuer, sinon après, les droits de tout un chacun, comme citoyen. Pour savoir que la femme est active, pleinement active, presque en plein temps, ou du moins, devrais-je dire, la majorité des femmes. Parce que vous pouvez d'ailleurs faire une petite comparaison. Encore, il y a quelques 10 années passées, nous n'avions pas encore un nombre aussi important de femmes leaders politiquement comme aujourd'hui. Ça veut dire que on ne rentre pas dormir sur nos oreillers sans rien faire, parce que ce que nous recherchons, c'est de pouvoir évoluer au fur et à mesure et ainsi bien préparer l'avenir de nos enfants. Parce que pour nous les mamans, hein, par l'instinct naturel, l'instinct maternel, naturellement, nous œuvrons beaucoup plus pour que l'avenir de nos enfants soit meilleur. C'est ça l'objectif de la femme. Et je suis convaincue que à l'allure où les choses vont, demain, après-demain, ne soyez pas étonnés que les femmes prennent le pouvoir pour ainsi départager toutes ces querelles que nous vivons tout le temps, surtout dans les domaines politiques, entre les hommes qui veulent seulement prendre le pouvoir et pour ne pas bien servir, pour ne pas bien redistribuer, sinon après, les droits de tout un chacun, comme citoyen. Banda mobali nangai abanda musala na ye oyo. Nazo tia mutu nyoso en défi. Aye bisangai mukolo nini a respectate oyo peuple congolais. Atiaki to azotia nakati ya mikanda. Yende aza garant de la nation. Yende aza garant na biso nyonso. Yende a liboso respectaka ba loi ya mboka. Est-ce que ce qui est dans la nature na yete ya koloba loba et comme il lisumu? Est-ce qu'il faut te forcer ye kaka oloba na sens oyo biso to lingeli te tozala na mayele pe na bwanya? Parce que na utaki koloba, il faut koyeba kosala la différence entre populiste na homme d'État. Parce que eza makambo moko complexe. Et de toutes les façons, na ko conclure en yakoloba boy. Toute autorité vient de Dieu. Alors que ceux qui pensent que ekoma kande na bitumba na koboma batu na kokosa na makambu nyonso ano ya mabe ya satana. Wa baba wa mama, nous ne pouvons festoyer à 100% vu que dans une partie ou dans plusieurs parties de quelques territoires se trouvant sur la République démocratique du Congo, notre beau pays, il y a de nos compatriotes qui vivent le calvaire à cause de l'insécurité, à cause des atrocités, que moi je qualifie aujourd'hui d'ailleurs de génocide silencieux qui s'opère sur ces territoires sans que les voix s'élèvent, sans que nous, enfants de la République démocratique du Congo, dans notre ensemble, participions d'une manière ou d'une autre à combattre ce fléau, à nous battre pour que nos compatriotes
qui malheureusement se retrouvent dans ces coins précis puissent recouvrer une paix totale. Nazo remercier mobali na ngai makasi na bolingo wana oye azanango d'abord ya mboka ya bandeko na biso osoki azalaka mobali malamu te ya bandai kondimelanga te tangu nyonso nazala awa nakende kuna naleka boye natikaka ye tangu nyonso na bana na biso na ndako nazosenga kaka Nzambe asalisa biso na mboka oyo pour que kimia eumela bitumba esila ba situation nyonso oyo Satana zo impose na mboka oyo nga nazo pamela yango na beni kuna ba enlèvement ba massacre Nzambe akosilisa bitumba oyo etika. Pas de commentaire. Pas de commentaire. On ne réclame pas la paternité ni la maternité à la télévision ou dans les polémiques. Et de toutes les façons, je peux poser la question à tout le monde. D'accord? Êtes-vous sûr que vous êtes le fils de votre père et de votre mère? Binomo boto landa donc tolingi tos azala clair Olive Lembe zala clair Olive Lembe yeba déjà que donc ba yeba yo ba biloko anto bando sala osala ngo ozali naturalité ozali ko kaba parce que yo bando kaba parce que batu bazanga ozo profiter na malheur ya batu poka muta zanga obi akufeli mutu azana mbongo te so pese mbongo osani osani. Donc, on merci parce que ça a choisi. Oh, ce que qui na 18 ans na website qui mobali na yo babongsa mboka batu balngoza na situation oyo Félix Antoine Tshisekedi a hérité. Donc yo zo profiter na batu bazana nzala bazana pasi donc ozo yala ozo leka na balabala muta leli olongoli bijou pesiye donc ozo kenebo ale ko lamba fufu ozo pesa muta kufu memi basaka loso amadesu donc ezali na tinate donc to yebi yo yebi sabiso clair. Makamuni olingi ko sala pour te comprendre yo to yeba ke au continue la politique bah bon ça la partie mususu parce que donc oya bino na PPDC kufa au sali partie mususu to yebike donc maman Olive a continue kati ma solo politique to comprendre donc to marquer susu pose ya mibale donc to proposer bino bolanda donc ba bande annonce ya ba partenaire na biso donc 5 minutes avec César Ngadi on revient tout de suite. Partenaire yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli to sala partenaire ba voiture to tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te livrer à domicile sans un bon au teki l'inauguration est allée le samedi tous en Autriche na van tous en Vengambe Venga mbeza li soba mokonzi ya mboka ya vana oaza ko contrôle nyonso na diaspora congolais na kati ya vana to faciliter tâche bino mo botala ba biloko botande ba biloko ezali awa ba kamioza ko vanda bon bana mainde to lobai kaka to zana kati ya Grenoble to fond l'antenne na Grenoble système to zana nga Félix Mosengo ajout de pauvre. Nous avons à Grenoble, adresse à Moutozali. Nous avons un représentant à Grenoble, à Zaliawa, Marabokando. Aujourd'hui, carton mi balé, carton moko félé. Donc, système toi, on ajoute à pauvre, Fatih Béton. Bon, diaspora, bana Genève, bana Lausanne. Nous avons Nanemas. Quand on est au Baki, nous avons tout Mobimba, l'Union européenne, la diaspora. Nous avons Libosoya. Gigi exotique. Oh, nous on a besoin de produits RDC au Bokutao. Nous avons la fête aérienne, nous avons la fête maritime. Nous avons besoin de carton, nous avons besoin de Mutuka et de Namboka. Et donc nous avons parlé et de Namboka référentiel.
Romsevent, 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 service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Romsevent. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Romsevent, le meilleur dans son domaine. Zambi wadikamwe, Alléluia, Alléluia. Bana bikamwa na mingi ya kolobate nazali kosenga la peuple de Dieu nyonso Nzambe alobi combat un bon combat pour avoir la victoire. Boya na site na biso ya kalanga grâce bikamwa na kati na YouTube boyo kabana na Nzambe tozo luka délivrance butu na moi. Tozo luka délivrance butu na moi boya boso sola. Quelle est la vraie délivrance? Bana Nzambe mingi na lobezalité boya boyo kanenge bana na bato na kati ya mokili bazo tatola makama somo bazo dénoncer. Bien mais c'est bien de chercher un homme pour ta délivrance. Moi j'ai cherché ma délivrance pendant 3 ans. Je n'ai pas trouvé ma délivrance. Je devais se repentir. Bien aimé, aller auprès de l'Éternel na fungola motema bandeko. Le monde est sous la prise du diable boya boyoka oyo na katina bikamwa. Un vrai combattant, c'est celle-là qui doit combattre un bon combat pour avoir la victoire. Nazamingina Lobate, Cléboa original. Que le Seigneur vous bénisse avec les grands prêtres César Dingadi. Merci, bye bye, à tout de suite. Donc, binomo boitolanda, donc, to sengi na maman Olivier, déjà maman Olive, tu balinga kayote, parce que to senga kiyo, yo penza mtoko ozake, nakati ya butu atama futa moto, lambi yango, boakeli kanambe, osala yangote, et puis yo mto pesa kanambe doki. Kanambe sans papier na babota ye, donc à balio vitesse, au timbate ale kanambe boutanga bendi dok, à cause de la moitié na rwandaise. Donc, ye bisa biso position na yo, parce que to si to lembi yo, na ba déclaration oyo sala ya buzoba. Donc il fallait vraiment to vendre là. Olive Lembo yoto lo banaye, donc to yebi ki muyombe wano za muyombe te parce que na baton to yebi ba yombe ndenge bazala kozo bina kintweni komoni kintweni babina ondenga okena na baton po ba komiso muyombe, donc batumso ba baraba ngo bazaki contre yo to yebi kozali muyombe te soko wite na mboka nini, donc yangana ba recensement to ko yeba ba provenance na bino. Donc to komi lelo na suka vraiment ya émission na biso lelo il fallait ka to beta c'était parce que Olive Lem to go otika boité parce que vraiment azali ko continuer na ba déclaration moko oyo azali habilité te akoloba sozo sala politique ça va et la kisite que sozo azali mwasi ya président soki ex président soki nani oko sala ba déclaration politique yo monaka Mama Denise à la déclaration politique, il y a un makamne mususu azosala ya ba fondation na ye akoko kosa masolo politique ne yo koma kozong saka na ba réponse o soki nani yango aliana na sieti na mbongo ya kanambe tala kisa musape est-ce que ye kanambe yaki na mbongo ya bandoko pesa bato za mbongo na biso moko ye kanambe ayaki na mbongo oyo koloba boyo katanga bandoko fioto lambanga o nana cha musape liam est-ce que kanambe yaki na mbongo wana ndo pesa malamu atanga so na zoiko occasion na liambo en kanam na ngoko liango parce que zali ayete bino moko bolanda. Qui n'a jamais léché dans l'assiette de Joseph Kabila Kabange? Je leur pose la question, tous sans exception, je dis, j'assume. Dans les petits bruits qu'ils sont en train de faire là comme des tonneaux vides. Qui n'a jamais léché dans l'assiette de Joseph Kabila Kabange? De eux tous, je dis bien, et j'assume encore une fois, et je répète, sans exception.
No mo boto landa to répéter les choses Olive Lembe yebi so clair sur au côté na politique au côté to yeba makamno to s'occuper na yo. Donc to comme na suka émission na biso ya lelo donc na Sarabinoka, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc avant na banda ba dédicace nango pesa coucou na jeune frère nanga moko donc professionnel beauté image au mona ya na sima na kata mama solo oyo ya internet a poussa na makasi parce que na lobby yango pe na répéter aza professionnel na musala na ye alingi musala na ye donc batu ba mona misu batikala ki diba avancer donc beauté image continuer na musala na et puis yalinga kaka côté na betaka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Ce gars Yokiango a ses pillars. Donc, Torobanda dédicace Nabiso Tokei Nakati à Londres pour nous ça. Jean Moutala, honorable Jean Moutala, merci Nanyo surtout au salaire rapport on a 5 minutes avec César Ngadi, honorable Jean Moutala. Merci à trop. Donc, tu es toujours à Londres pour nous ça. Maria, la beauté naturelle, Maria, merci Nanyo surtout au salaire rapport on a 5 minutes avec César Ngadi, toujours Nakati à Londres. Tu ça. Jano Matundu, merci Nanyo surtout au salaire rapport on a 5 minutes avec César Ngadi. Aussi ça à Londres était sans topé ça. José Kano qui kakamene, maître Ouera Mukuna, maître Rajamoule, Sikoto Kotina Kati, il y a Espagne pour nous repérer sa vraie chérie Beloti Mavungu, son vraie chérie, vraie chérie Beloti Mavungu, Nakati Espagne. Donc, ceux qui aussi si Espagne, Tokoti, Nakati Alola pour nous repérer sa Poutou de Yalo, la petite sœur propre. Poutou de Yalola, merci Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi Tokei, Nakata souhaite pour nous repérer sa maman, Thérèse Kamani, merci Nanyo surtout au Salarapo, na 5 minutes avec César Ngadi Tukali, toujours na ba maman pour nous repérer ça. Donc, maman Nabiso na Montréal. Fina Mokonzi, merci Nanyo surtout au salaire rapport na 5 minutes avec César Torosugisa, Nakisasa pour na kopé Sambote na Willy Panju, donc petit frère propre Willy Panju, merci Nanyo surtout au salaire rapport na 5 minutes avec César Ngadi. C'est avec cette dédicace de Willy Panju que nous mettons fin à ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Cette émission a été réalisée par Willy Kunda. Donc restez connectés sur Clébois Original. Vous n'avez pas tort. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Kanambe, Abosanate, Arozwa, Masolo, Nambuju, Penadikos. On doit mettre sur le pied et mettre dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conflits. C'est vrai,